Tam Congo TV on a de partout na poto na France na Suisse na Italie partout aux a branché on a Tam Congo TV bozaka ebele vanda kamona banda waka ko chaîne bino Tam Congo TV tout na réunion ba journaliste oyo ba se réunir mokolo lelo na kati ya Naigri na kati ki pese oyo ki pese Naigri eza salle moko asika oyo efungami ba journaliste ba yebi ko se réunir pour na kolobela quelque chose to tikali bongo te to ambi mutu moko azaki parmi ba invité bazaki parmi ba participants ya réunion wana ba asimaki rôle ya secrétaire. Bonsoir. Toi-même tu sais. Namon la vous êtes bien? Très bien en tout cas. Tu joues à pied les baies, au bout de la réunion, au ça. Vous pouvez expliquer son organisation, il y a dynamique, ou tout bengaka la dynamique, mais tu joues les canissi, il y a Kolongola, on a comme wana, auto restricter en gros, tu peux savoir les canissi, sous dans une association pour pas ça bisoper, intention politique, tout le monde a mingre dynamique et pas na biso les plus aspect il y a opposition na aspect moko politique to lingi vraiment to peut savoir qu'à titre il y a collectif to peut association il y a journaliste il y a ba Congo to peut il y a ville na biso ya bango en gros to lobeli mingi ba point clé auto monaki sur dénomination ba objectif pe ndenge to ko tambola na mikolo mizali ko ya notamment ndenge to sala ba élection pe ndenge to koyeba ko tambusa na masolo yango dans l'ensemble. On dit que ndenge bosali bongo redynamiser yango eko simba parce que soki ba eloko so ba bingi redynamiser que bandaki quelque part simba eti bino sko loko bo bongisa ngo est-ce que ko simba penza en fait l'espoir fait vivre ton ndimiete ekosimba parce que ndenge ekendeki liboso ezalaki na moins mauvais départ parce que ezana baninga mususu pe ba comprenaki te eza nini ezalaki kosalema pe aussi l'information pe komaki te pa ya bakondi mais après décès ya papa na biso Trinita yaki makasi et pas na biso ba animateur ba journaliste ba technicien ya ba radio nyonso ba télévision nyonso ya ville ya bango notamment lokala Kimpese pour to yeba ko zongela likambo pour to ke nango liboso eko simba ça veut dire eko simba. Oh, est-ce que au kolongola mo ba kibonga yo bazaka nango wana ba ko ya vraiment ba participer na dynamique ou soit kombo ba ko pesa ya moi association wana. Au fait, l'union fait la force. Mbala mususu bato mususu kibongai ekokai kozala parce que bazwaki information bien te na likambo oyo ezalaki kosalema mais ndenge namoni oyo ezokende boye ebandi boye papa Rigobert yemo akoti makambo yango azwi bâton de commandement asali modération pe a éclairci ba vie nyonso en tout cas avec Dieu nous ferons des histoires la ligne sœur Marina tondima ete likambo to kende eza pona bolingo eza pona voilà chrétien de musique baza tellement ebele na linga bango mingi basala toujours connecté na YouTube na chaîne Marina Tam Congo TV ou balandaka biso balandaka yo to linga bango mingi en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité. OK ba journaliste partout balinga bino mingi babi bozala plus branché scotché nga Marina te balinga bino fort na pesi merci na grand frère na nga soutenir nga na partie Suisse babengi race béni merci na grand frère na nga merci na bienvenue depuis Belgique merci na bakombi te me belle liste longue merci na bino soyez branché merci maman tata babi kilenze lengengi merci na yo mingi yo quoi babi nouveau marié vous melana merci bino soyez branché scotché et puis bino mbote mingi mbote en général.